Moi, je parle de ma vie maintenant. Je parle maintenant de maman Olive na Mike. Mokoti kakabango ti jour nga na sentir pota motema na nga ekauki. Na lobaki yango na video na bala. Na koma koko. Likambo etanke bandaka kosenyi na motema na nga. Maman Olive na kotika ka ete. Maman Olive, je pense que vidéo oyo kokomela olimbisanga nazala mwana na yo, je pense que lelo linganga. Poso linganga te mama okoka tombo la téléphone na ote obenganga osenganga pardon na makambo nyonso eleka oloba fongola motema limbisa. Nga na loba eloko te na yebisa o mama merci na problème note na limbisa yo. Mais lelo na loba ngo devant bateau nyonso baza en ligne. Boyo kanga si o pourquoi na koka ko limbisa te malgré maman Olive to benganga na 2024 kwa senganga pardon. Nzamba zoka nga mama o nga na linga na vina nga lokwa mama wana naza olinga na tambola na modèle na ye na landa ye lokolo na ye na ndo olinga na sungaka batu na ndo sa makambo lokwa mama banda kosala. Mais mama akota na vina nga mama zoki sanga makasi na obeta o eza kachete eleka mais na obeta ka o ya muki o pena so na vandi na tali na bi na olimbisa te bato na olimbisa te. Na komati na point ya olobaki malamu na kendeli felo bato no limbisa bango te mais toza bana nzambe fona limbisa bango toza bana nzambe fona limbisa bango ponga pe nazala libéré eloko nga na loba mama o no limbisa ka yete Mike no limbisa ka yete Ashen ngaza aki na Congo nazao zanga lipate eza ko tupona papa na ngate pona nga moko tant que jeune fille. À part ba théâtre, copine nanga na ndo tambo ani na théâtre eza Barcelone na princesse. Botu na bango il faut aller na zanga kwa ngata zanga lipate. Na mukie nanga na ndo zwa na banda o vivre, na ndo boko la famille nanga. Nazaki mutu ya famille nanga, na nda ko aider famille nanga. Leki nanga o abuti ko kufa bana na ye, bazala bana ba bébé ngam na boko la bango, banda o vanda na kati ya ndako nanga. Bande ko nanga basi ngam na bando so ba charge na bango bando sala nga bien na mona bana bande ko nanga ba na la terre ya chou na bando linga bana bande ko nanga na mona ka bango ba camarade nanga bo mwana ba yebike na ndolo ba nga na vie na ko bota te kande na boti mwana nanga moko bo c'est fini na boko la bana bande ko nanga mais soki lelo esali ke na bota fona bota na kati ya ndaku ya libala na ko lingo bota susu en dehors à mariage te. Na bana fungana ba camarade nanga vie nanga banda okili bongo Ashen na okosa bino eloko te boza ba mama boza na bana basi to tabote boza ba mama boza na bana basi lokola nga na kati ya ndako na ne eloko okosa bino te na bana mibale o na obokola na jeune fille ya 16 ans na ko linga te vie nanga ezala sali jusqu'à bana nga lobi ba okola ba obala wana kuteze eloko te longa ngo pembeni. Na loba na olimbisa ba mama oyo te nga na sala vie nanga nazaki heureuse na ona banda kozwa na banda ko sepela na mukie o nzamba ndo pesa nga du jour au lendemain okutani na moto na benga ngo lokuta ko eza penza lokuta kombo ya benga ngo za wana mama dimi ayebisi yo aloba na nga boye na opesa mbongo te nzamba zoka nga na jira nzambe pamba pamba te naza mwana prophète Konde Polo Dominique nazo jire na komba bakoko na nga nyonso bakufa soki nazo kosa tongo itanela nga te ayebisa nga boye abi aria nana mbongo opesa ote na opesa bonheur na opesa kinya wana Dubai defa ba comédie bazala musika jour on tozala na kati ya piscine abembimisa nga na piscine toke solane libanda abi na opesa bonheur aza mwakali malamu aza mutu akina atuninga question oza na mobali nayebisi ye mobali oyo nga naza na ye te mpona oti kokabwana na papa ya mwana na nga oyo ya liboso na banda ovivre na version mo ya Londres boyebi mibali ya poto nde bazalaka aza na mwasi o procédure ya divorce boye me na Congo toza ovivre nanga banda opase ta mingi na Congo ke na poto mpona monoko neti azalaki na procédure ya divorce
nayebisi mama olive vérité ke naza na mobali mais aza na mwasi na poto mais baza na procédure ya divorce abi ayo mwasi kitoko boye ozala deuxième femme osimba te nga na opesa leki na nga aza na mwasi te leki na nga aza na bana alobaka na nga mibale je pense leki na nga aza na bana mibale aboti na mwasi moko bolanda nga bien tolanda bien très bien nali koganga te yango mwena oloba na se po message oyo nayebi ke ekomela epo ayeba place ablesa motema na nga place oyo alelisa nga mosu nalamuka 3 heures boye natiki bana na nga na chambre na bango nake kolela nzambe mpe nga kinya ma emisu nango etanga te papase kolela te ariashu kolela te kolela te oh là là ayebisi nga eza leki na ye propre nga nazongi na Congo nayebisi mama nakokonda yo na Kinshasa nazongi na Congo nakosolola ngo na mama oyo abotinga mama Olive akokosa o te tala mama wana azala mama mo malamu aedaka bato ezaka asepeli na yo yango moni aedeli ngabi mama na motema na nga naoza mpenza convaincu te mama adi balingano nyonso koli na bango babali wana bakopine na nga nyonso babala kaka yo moto tikali outi kokabwana na papa mwana na yo ndima ndenge mama Olive alobi nango chaque jour naokenda pe mama Olive azozwa nga tozosolola abengi mpe Mike apase nga na telefone tosololi tosali mpe change ya numero tozosolola bien na ndenge Mike aka koya toye komona na Mike na ye poto na ye poto na ye kodécouvrir ke makambo nyonso mama Olive anda aloba na nga na Congo c'était tellement faux c'était faux Hachem ariashu tiana moi pause place wana tiens-moi pause ma chérie tangu avant Mike aya Kinshasa mama Olive apesaki yo banimero osaki échange ya banimero bande obengana na Mike bosolola oui tozosolola ok tozosolola na partir akini tozosolola naye bato baza na posa mobali na posa mobali te na mpenza na mobali nayisa mobali nanga so olingi tovanda kimia nga fona siya na bato nasala live balobaka yeso aza mobali te nabenga mobali nanga na live tout le monde bayokai na live nanga nabenga mobali nanga na live bayokai ke nanga na mobali mais ayebi situation nanga ayebi ayebi aire nalamuka na butu na bandi kolela ayebi naya poto naya kokuta histoire tout mama Olive aloba nanga par rapport ya mwana mobali oyo ezala lokuta tango ye poto okomeli siko na ndako wana oyo place ya bato bapesaki kope toza okomela biso nyonso parce que nga na ye poto bayebisi ngai Mike auti kozwa ndako moko besika mama Olive apesaki ye mbongo po avant Mike ya akutana mama Olive ando ovanda pa camarade ne na Hollande azalaki na mwasi bapropose cope wana alongwaki na ndaka mwasi akevanda na Hollande pa ami na ye aye Belgique bapesi ye mbongo azwi ndaku na babenga mboka ngoni na Liège babikuna eloko eza te wana leki kuzi na mama Olive wana bikuna aza te na biloko te bovanda na bino awa mama naoza na makanisi nini ke bazokosanga makambo tobandi mpe ovanda wana tozolala wana tozovanda wana tozosala makambo nyonso wana yo na Mike bovanda na ndako wana bino mbala tozovanda na ndako wana nga na Mike bape biso chambre tozovanda na kati ya ndako wana tozovanda na kati ya ndako ngai na Mike tovanda wana pendant 10 jours nde mama Olive alobi na nga nakende kovanda na ndako ya Mike na supporte mobali na nga na eta oyo nakuti ye naya na ndako ya Mike nakuta Mike azala ata na eloko te président Kader aya na ndako na ngai akuta Mike ata na eloko te nazanga même droit ya opesa Kader bafinika jour ya fête ya mariage ya Anse Luzolo bakader balongwe na mariage ya Anse Luzolo baye olala pa na ngai nazanga ata droit ya opesa bango bafinika parce que Mike azalaki na eloko te bozela pardon nakuta na chambre bana nazwa plein nini chargeur na oloba te pardon boloba te po boyo lamuka Ariane. Tout le monde téléphone indé quand même.
baya nakuta Mike na eloko makote. De plus en plus na komi ko vanda na mobile na comprendre mama le kineka ya Allemagne wana o ya leka na émission na yo. Ba mama le kine ya Allemagne o ba leka na émission no bango mutu ba benganga HM nzamba zo yo kanga. Ba ebisinga ke Mike abota na 4 femmes ana bana wana 6 na mwana nanga 6. Mama le kine ya Allemagne. Mike azana bana mi bayabi non ana bana 6. Atangeli mama le kine ya Allemagne utayebisanga makambo. Nga na bengi mama Olive na yebise ote kolanda te babokelo bazala ka bongo. Kolanda bango te. Oh. Na tunie awanga ni bana mibale. Awanga ni bana mibale andini mibale. Problème ezate. Ekomi otoboti ni bana mibale na oazaki na bango bakomi lokola 7. Ariane, pardon. Tiens-moi pause, on continue. Yo tango na Belgique. O meka ko sala mo investigation te oye ba pe famille o tuna mobile o na famille awa te o botamaka yo moko. O meka ko yeba te oyeba no pe moi via mobile ya mo moke o tuna rien. Mama H&M. Oui, Fabien. So bona okita nanga kasi. Bosika batu batrouble ya omoni muto anga sala likamba ko lo batu. Maman, to zapele o ba solo no za. Bozela kasi muto asili sa de na ndi bosambisa ngato nini. Fabien Zela, tu peux parole. Loba Riachou, Loba. Kosikata Ariane, nous avons makambo eza. Makambo eza la ke passe pour na fongola motema na ngana ko m'appelle libre. Moi je parle pas pour Fabien, eza histoire na ye. Tout ce qui est na souka to kanga pela motema, ba question matuna papier, donc ba question moko même après no Fabien. Donc on a papier à côté. Donc matuna papier no on a maye no Fabien, na papier comment? Ngana ye poto. HM nazamona na uti Kishasa na epoto place to banda ovanda déjà na pa mama na otanga kombo na ete place to komela biso nyaso yende so mambo yekutu ndeso so mambo busuyi HM pardon na otanga kombo mama onga mtayela nga bango na vina ngai oyo vina nga lelo eza boye eza mama Olivier eza bangoti na otanga bakomba nga na ovande pa na ye kese lokuti zelende ni na bro. Question ngezaka osako investigation to yeba relation ni bato bazana place ya vandaka azana famille et tout voilà place ya vandaka ba congolais penja bazala te mais bato ba yebi po akenda ni na centre ville mais na terrain na ba congolais bazala te na luka ite na yeba vie ya Mike pourquoi pour déjà partir à Kinshasa et maman na memanga na ndako nganga Mike déjà loba na ngaki ye na maman na ye elekate alors que banda ko sa bazo sola na bango. Mais on a yebi babota bango 6 ndenga ndo yebisanga babota bango 6 moko azara na Londres moko azala so na mboka nini ngwa benga pe ya na bango liboso abenga nga pe jour na butu kwa pianga mbote to solola na yana bango liboso kana telefone wana na uti ko yasi mais misusu wana basi na tikala oyoka bavona bango te na tikala pe omona bango te tito kabwani mandolo bananga kaka bazali awa na Belgique mais to mona nati nzamba sala igreste to mona na bango naboni achemizi yanga na sisa mam na lo baba boko question et loko isala nga parce que botika nga se libérer et sila nango bon atafe minga singa ina bandaka ko ya otumbola bango ponga pe na moni mwana fayulu liboso c'est moi en fait na tika likamute bazwa kinde mutamabe ya kopona na makambo urne bimisa loba ya loba ngai na ye na moni ke makambo nyoso o balobi nanga ezaki makambo lokuta tout c'était tellement faux tellement fondé histoire exacte en fait nabi mais maman atindinga awa ezalaki pourquoi en fait na komi ko se poser ba question c'était dit à quoi na se retrouver awa moni na se retrouver awa mbongo oya pesa kinga na ute na ngo kongo na ye nango mbongo ekomi ko sila na yaka na 5 000 euros. Je suis venu avec 5 000 euros. Après 3 jours, na coach hôpital. Bon, nyos et silibiso. Na komi koleka na calvaire. Na komi kola la banzala. Maman liki na babando yo talanga na ola la banzala. Na ola na baluso mafuta mbila. Na ola la mapa na mai. Mais qu'est-ce qui se passe? Mobile alinga musalate, alinga kokende musalate. Soki mikolo na chômage alingisi ake koluka chômage, ake koluka babisala ba chômage wana. Donc ozomona ke vie na ngezo marché te. Na koma kolela lokwa azoba. Nzambe ngam tu na bota na nga déjà na Afrique.
mwana na nga nazalaki na ye bien naye kose retrouve awa nakoya poto nga na ya poto lelo nazwi zemi nakomi poto lelo nazwi zemi nasala une semaine na poto bamemanga na hôpital docteur oyebisanga na na zemi ya une semaine yango moni mwana na nga oya liboso Olive Mike alobaka aza mwana na ye te na uta na zemi na nga Kishasa soki mwana abotamaka na elongi ya Mike te meti lelo balobaka ke mwana oyo aza mwana Mike te awanga na mwana deva ngai moko awanga na mwana kaka pa batu te nde na nda oyoka pa batu awanga na mwana deva ngai moko oncle na ye kaka bigasi wana jour na obota mwana nabota mwana nga na bacondition ya pasi na oyesa bino na basondi na kati ya sexe menga baotinda nga na pousse mwana bato batiaka bango sondi na kati ya sexe bayebi douleur oyo ezala na sondi na kati ya sexe menaka na douleur na nga bongo me ti alobi nango sa na chance moko na opeso 10 minutes meka so me okoki te na kati yo pota obimisa mwana poza dia na basicatrice na mokongo nali kokata oyo bapota mosusu te me noko na ye de lendemain ye otala mwana azoyesa mai ke omoni mwana ngo aza ya yo te ata na trai na yo te ye alobi ti nayebisa ye bino nyonso camarade na ye mususu ayo otala mwana alobi ozali na raison aza mwana na yo te bon nzamba oyokanga mwana na yo te me natali garçon na obi mais garçon oyo ngai basouffrance nyonso na oti komona tosala na ye na hôpital 5 mois vraiment na hôpital azalaki mobali malamu pendant que j'étais malade il était là présent avec moi mais ndeni na bota batu na bino baya otala mwana ozo confirmer que mwana ngo aza ya yo te ok pas de problème mwana komi kokola po baye olongola nga basondi après 3 mois mwana kokisi 3 mois pendant que nga na yaka poto na zemi na kota hôpital bosala nga ba opération nga na mwa mobali wana totikala ko coucher ko bimane lokwa mwasi na mobali tosala ngo te ti baye obotola bokolongola nga basondi par là to ko bimane bébé nanga liboso aza na 3 mois kako bimane boye na zemi ya bébé nanga mibali bato balinga bayebo banda ko bota ndenge nini boyoka na ko zwa zemi ya mwana nanga mibali même Riti Bote wana soka banga nzambe ka ndenge alobi nzambe na bango leki yanga Riti Bote ayebi combien na lela kama ya misu na zemi ya mwana nanga mibali na binzambe siko na kufi na moment on se préparer na kima émission Riti Bote sala live abi azolinga kuta kima libala po ayeba ke na préparer na kima libala nga na tika ko sola na moura te ke nga na kenda pa Riti Bote jamais na monoko na lobango te c'est faux et archi faux na banayebisa ka Riti ke na oluka na boma libala ko na mwana moko pasi leki na okoka susu te souffrance leki mwana nga za bébé na komi ko osengela mwana nga babilamba na ba ON eza le roi batu oyo bata Belgique bayebi ON eza le roi ne tokena na bana kilo bomo ne tokena na bana kilo na kilo wana nga na ko sengela mwana nga babilamba o batiaka na nini batiaka liboso ya kilo sozo kota na entrée wana na poto boyebi ba mama baboti na poto liboso na nde batiaka ba table wana batie ba panier bazotia ba bilamba ba bébé nga na ndoke kokuzula bébé na nga bilamba ba bilamba mususu euta Londres kuna ba sombela bilamba na 2e mai pa pasteur ya mwa mulopwe asombela nga bilamba ba bébé na 2e mai aoyela nga ngo si ba sokola ki yango ba repasser akopesa nga ngo mobala mama ni ba na tindi abino mbongo mo te boy chaque mois tindi la abino mbongo non chaque mois te abanda opesa mbongo soka lingi ya chaque mois je fais dire non opposant la question mo ba ebisa kanga ba opesa 5 000 chaque mois opposant la question mon émission liboso c'était tellement faux maman yo ndimi chaque mois ba pesa nga 5 000 HM na yo lo bananda yo ka banzala ata kutu motema mabengo ata kindoki yango siko benga ka eto ebise mama banana yaki ya souffrance ba condition de vie bana et tout banzala ba passe nyonso ebanda kolekela na ndako libala de A jusqu'à Z mama Olive yebi nyonso na oyeba ku jour mususu na benga e mama nzalele ki mwana omelanga libele na lina kweya nzala jour ango nana miliki omelisa mwana te nzala eleki tellement que mi se kominga molili nazana zemi nazana zemi po na zemi ya bébé nanga mibale bébé liboso za na 3 mois na zemi ya bébé mibale donc bébé nanga ya liboso na kataki na mabele te
na zemi nzala na bébé na opesa libele nzala na eba jour on nga na koya miso salanga molili na kokate na salela mama message ngali mama na okufa nzaleleki sunga nga pardon na bisinga problème ezate po ya loba na ngo ke libala mobali no azwa soin na yo mobali no s'occuper na yo aluka musala abokola yo na mwana ya lobi na nga lobi bango bayoka na kabongo teke ba pese charge ya famille azaki prêter azala papa na kati ndako réponse ya banda opianga ya ngwana wana Mike nye Mike réponse ya banda opianga ya ngwana mama ya zaki no préparer te bango ba pese charge ndenge nini ya o forcer nzoto na ete ya za na mkongoni sala ki ba passe ba biloko bando lo balanga ya ngwana et bon famille en place bon comme la ba yamba ela na sisa HM kasi famille ngo bango ba ki otikela nga biloko po mama Olivier a bengi ye famille wana ayebisi ye alobi kende ko mona Ariane azana nzala ne loko oliate HM na okosa na kufeli leki na nga ya mukolo obino nyoso bo yebi mwana mama na nga so na zo kosa mwana mama na nga tiki ba na 4 na mokili nzambe na kufa lelo soki na okosela mama na makambo to so na okosela Mike makambo na loba bango na otika ka bango teta na zo beta batu bala nzambe na beta il faut se défouler il faut eza thérapie mobimbo zo sala eza thérapie atinda muto ya otikela nga biloko na isi Mike ngabi na bengi mama atindi muto ya otikela nga biloko ba oyo otikela nga ko zala mbongo lobi to tia ta provision to zala ata bien HM biloko ba yela nga na isi Mike ke bwa na poubelle ba yela nga omoni 3 babenga ba kopwa ya loso moni ba kopwa loso batiango na chasser 3 soso moko na litungulu moko na bidon huile oya miki wana ba 1,50 ba fongoli ezaki katikati bilo ba yela nga tiko nga mutu na olela nzala na omelisa mwana na zeni na libumu boyela na biloko bopona sana ngoni na bisiye zwango bwakango merci to nzala ebomaka ebomanga na bana ebomanga na zemi ebomanga na mwansi bon Mike ayebi maloba ayebi singa biloko ngona bwaki te na yake akepesa ngo camarade na ye moko azalaka azaki pembeni na biso wana ayebi mama na loba nana intérêt ko c'est la bonne qualité na mona vie nga bana nanga lelo batikala sans papa bana nga baza na humiliation zela ye na yebi te so na tia photo quand je vois ça HM na kanda moni makambo nyoso na mona ngo na loba nzambe na ngai na mokili okopesa confiance pa mutu nyonso te mutu nyonso azaka mutu na yebi te so na mona photo na mona bana nga na obokola bana nga bazolela nake kolukela bango papa nake kosombela bango papa alors que na vandaka na nga nzambe moni photo na tieli oyo moni photo oyo bozo mona ngo bien photo na tie oyo to mona ka ba xx neti bana ba décoraki na sima kuna to mona neti ba dessin bana photo oyo eza mwana na nga liboso muta décoraki yango ken azaki na école maîtresse na nga benga bavandi réunion na ba directrice babenginga bayebisinga pourquoi oyebisa biso te que papa ya Olive akufa wana abi bahamini papa ya bango akufa te habité Olive so to pe moi na ba kunde Olive na primaire auti na 3e maternelle so ba pesa bango ba kunde ba tsaka na ba vidéo ya famille wala sa bango famille ninge vivaka et tout mais na ye aloba na madame na bango arevaka vie oyo ke avant na papa na ndako vie wana ya arevaka ngo mais ngana ndako mwana ngati kala oloba na ngata aloba ka maman achète nous les papas va chercher pour nous les papas mais na école alobi ki arriva vie wana na madame maîtresse atuni papa za wapi dessiner ndenge bovandaka na ndako photo na chelio alobi dessiner ndenge bovandaka na ndako ndenge bozala na mama na papa na bandeko na yo dessiner so ozomona likolo a dessiner mwasi wana na manette alobi ezanga amoni atie care liboso na ye atie mwasi atie manette atie care oyo ozomona komi numéro 1 wana atie papa na bango alobi atie papa na bango na caisse pour papa bango akufa bakunda o aza na C eza Vénicia o mususu wana eza ye atie x awa eza bolingo po biso toza na nina ya flamand ndenge atie x bo ça veut dire love
alobi papa bango aza akati ya kesi papa bango akufa bakundani maîtresse alobi bon mama aloba na biso te alobi papa akufa kala mama alingaka koloba te mpo eblesaka ye nde maîtresse abenga ye nga ngabi te akufa te sauf ke akipaka bango te abengaka te ngai mpe nabetaka masolo na ye epa bana te hm bana nga baa mike olobamaka mwana aza na 5 ans oli mpasi oyo nayoka na motema na nga ngamu navanda na nga nzambe estce moto atianga na relation mwa mobali onaka olinga ye mpenza tozala clair te kolinga mama olive te kolinge te atiaka na souffrance tozala pena clair mpenza na makambo oyo nyonso naokutana nao na bana na nga nalala na bana na nga na babalabala nalala na bana na nga na banini mai ki onga nabenga ye opesa bana ka mai naa na mbongo te CPS ezolinga na kofuta nga te parce que awa na Belgique ezala soki ndeti ngai ye mtapesanga mukanda na nsima mwana soki navandi na ye 50 te nazalaki nao na droit ya CPS te me nga navandani ka 2 ans bayobenga na biso na ndako fayeki CPS batidie dossier na nga bonda mpenga mukanda tozozanga na mai ya omela nabenga mwana mobali nga biotikela nga ata mai ya omela aye koko makomi nayebisi ye naosola na assistant social pesanga ka 20 minutes non on a pas dit pardon tellement bandé ko insister na yebise vraiment iwana bwaka ngo na poubelle non yo lokota ngo na melisa bango chez moi mobalo abwaka mai ya bana na poubelle na yo zwa mai ya bana na kati ya poubelle kande na lobana ye ah bon atika mai ya bana na nga bamela mai oyo ezala na kati ya poubelle Tiko Ariane ma chérie ndako bonde ko lakisa biso ndako moko boye moi osaba video oteka biloko ndako wana ezaki ndako wana eza ndako oyo ngai moko na lukango na Google en plus eza na terre ya social eza na terre ya social ndako kuna bateka bandako te ezali bandako babanda otonga sika na luka ndako wana nde na betika maison à louer tout bandako wana sika ebimi na yebisi etoke kotala na nde tolaka otala beba septa biso azimaka kutu mikanda musala ya mutu apesaka donc ndako wana kutu ezalaka même mpa na kombo na ngai na ye ezalaka na kombo ya fille moko banda osala kombo nde soki aline so aline fille wana mutu apesaka ye badokima na ye mosala tozwa ndako na bafiche de paye bafiche de paye na ye tozwa ndako wana na kombo ya fille wana aline tia ye atie banda ofuta loyer bafiche de paye ko ye atie adresse na nsima aline après aline aye kodeside le wa ye alongwe après nga na yaka otie adresse na nsima na ye mais arabe ma perdante lopango te terrain na bima na lopango ese na okosa ma tomoni lopango na nga bandali na zwa ngo penza oteka soki ndambo te ateka nyonso penza mobimba wana nateka ngo mpe na somba esika mosusu mama olive apesaka lopango avant ere akute nanga mokwa liboso amonanga kado liboso apesanga sombelanga lopango avant apesa mike ere abeteli nga masolo ya mike ezongi na ye kishasa apesanga kado ya lopango na arrange likambo oyo na arrange likambo oyo omoni mama olive ana mabe na ye ana malamu na ye na ana intérêt ya okotela ye te na mpe na intérêt ya okosele makambo te mama wana deux fois abandaka kotina mbongo deux fois arrache pardon na obomba likambo te cadeau wana ezalaki empoisonné cadeau empoisonné toleka na kati micro comment ça empoisonné cadeau ya intérêt cadeau te ezala cadeau ya mariage te parce que na mama wana mariage ezalaka te na mama wana mariage ezalaka te apesa biso cadeau wana mariage botikaka makambo mosusu bino bolingi komema makambo nyonso kaka o esprit tosololaka pembe ariashu wi apesi version na ye tosololaka bien parce que toza bamikolo 2300 personnes toza bacongolais eza de la population mobimba olaka to réfléchir en tant que bino bamawa boyokaka mawa pa apamba te yango mona boboke toke kobala ale likola koyoka trop bozokende kozwaka ou bien bozokende kokutana bamakambo avant de ya moto alobi oui ayoki pasi oui mais il faut réfléchir et c'est pas na bosaka bémission bosaka ba live nanga katani live katani mama bosala ba toro tozi pas mama et c'est pas na ma non Fabien nani HM Moutbere récupérer les HM pas na yo récupérer en gros
Sala mbangu ekokata. Beauté divine a récupéré le téléphone mususu. Beauté divine la liti bandiko. Madiva. Ba récupérer ngondeni ese. Na jeune beauté divine a expliqué elle chante, a expliqué Chantal Bola. Aïe, to bon et katana. Oh yeah. Votre téléphone à charge. Ah, il y a pas paiement. Non.